départ héritier Zolo Beloni. Et c'est Belsanga fort, à patient, faut féliciter. Pour na yo dialogue et le Belaroni. Dialogue, sola va sola haute. Dialoguer va dialoguer. D'autres dialoguer karat. Alongwa qui maison mère, azongi maison mère, alongwe lisusu. Prince d'Angola, ils savent vraiment nini. Il y a destin. Bon, on s'est pendu tout ça sur la mine makamnanga parce que ngale na obo akabate bele balana na ba parler. Na biso nyonso ana ndengi to tikala ki longola baselo na bilinde ba boaka o binisa koleka cri en fwengi nani atanga mona na kati donc to longola te pona moto to longola parce que ça marche pas. Si vous jouer au longola alongwe pona ni po akolongwa watakutu héritier ko babenga yo wadana be balobaka yo nde maître supérieur kibokonzi ozela gogane watati lelo bazopesa yo te yaya ke nayo kozonga pesa lenga peka bien mais sister refaire j'allais dire non mama kala deba yaya kala deba chérie na lobi nazobi misa bor c'est vidé. Merci ban Poto, merci ban Europe, merci ban Océanie, merci ban Afrique. Balobi Congo dialogue yango yo émission idéologie site idéologie. Merci Nabino, merci encore une fois. Kaka tosa musala Nabino, tosa lara musalo botinda rabiso merci. Lelo balobi lelo za masolo muta bougete lelo trozana prince d'Angola o azalaki ex animateur ya wenge musique à maison mère toyebite alongwa pourquoi toyebite soka kiminani toyebite lelo to solo la yango avant na bana koyamba prince d'Angola tikana pesa merci na Francine Ngembe la femme à haute qualité autrement dit phrase correcte. Merci na bana Poto merci karane na ebisibino awa tozali na Fiesta Club oya Canon na kati ya Congo Fiesta Club veut dire soyega na ambassade à Belgique wana oluki Fiesta Club veut dire club wa qualité moko to ala na Congo bana Poto bozo ya congé Fiesta yango yo boîte kitoko lelo to yambela bino prince d'Angola o azali animateur ya munene ya mboka na biso mais akimi maison mère akimi pourquoi lelo to solo la yango lelo to beta masolo parce que balobi awe za la vérité awa to bombaka te merci na Guilain Soumaïli kolo idéologie plus important que l'uranium. Merci. Négocias coaché branché au Talabiso. Prince, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Tokos pépère vraiment. Prince d'Angola Kala. Danger, mais deux ans abus. Moi voyage, moi rozonga moi battant. Prince d'Angola bateau bazo Talabiso sur www.congodialogue.com pour nayo dialogue et l'obelaroni. Dialogue sola va sola haute. Dialoguer va dialoguer. D'autres dialoguer karat. Yango déjà. To betan. Balobi Congo dialogue suka kakande tozolo bana Poto bana Paris bana Londres bana Australie koto ba beti bwana bazali ba benga ki balobi zini kumbi lokele biso prince d'Angola azomona na te pourquoi alongwa ki maison mère azongi maison mère alongwe lisusu prince d'Angola ils savent vraiment nini. Il y a destin. Na mukuse peneza destin. Pour ça bando expliquer 8 ans on a scène na wenge to sola trop. Pour expliquer ma camion soit na jour moko. Mais ils savent vraiment donc destin kaka. Voilà quoi. Pour na bato bazolo ba tant ka Bercy aye prince d'Angola longwe par rapport il y a travail à Bercy kimisi prince d'Angola parce que oui rançon a pesi kaka a pesa qui prince d'Angola crimoko na flashing et tatoni. Bon non c'est pendant tout ça boto sur la mine makamnanga parce que ngala na obo akabate bere balana na ba parler bazela kwanga na fufu besoin tu na Lionel Messi sikozo tourner to moni Neymar a chebi o moni ndenge nini Neymar joue na cheki pe début à qualification c'est que Messi a cheki a eu ballon d'or. Ah, donc, Congolais, comparaison, ça la faux. Il y a chance na yo ya zwaki biso to belela ya na wela fula tala te depuis 2006 ti ne olonga 2010 na zongi lisusu yo sko ngo ibsanga swinga ko kima ba animateur roi David a fo animateur na biso nyonso wana ndengi to tikala ki longola Barcelona bilinde ba boaka o binisa koleka cri en fwengi nani atanga mona na kati
cri na ngani no binisa koleka ya fwenge mais nazala na eti na vana na animateur wa beta ka forme après tutuka luche zaraye c'est Léo nazala na ye na vana na sarbatia uta pa vieux quadre na boaka na ye après na yamba balobeso ba Diego ba te bele donc to longo te pona moto to longo parce que ça marche pas si vous jouer au longo a longo pour nani pour akolongo to zaba na wera te bexo sena gladine de ba longo te watakutu héritier tozonga wana tokoma wana non tokomite parce que balobi lelo tokosolola merci na Chico de Wolo ya ba Chico prêtre responsable pose à la prêtre faut à responsable lokola Chico de Wolo pourquoi pas na Mwambi Radjabou le tout puissant Prince d'Angola lelo c'est sous la maison mère te départ héritier zolo beloni et c'est personnel fort à patient faut féliciter faut ma biso tout longwa muta umeli koleka ya zati ngape ne sepelisanga mutu moko epi kolongwa ne sale moi façon mo boy biso za neti nga na dasu ka na podium na bina ya sute na vana ngape na pale ya sale ngona kindenge na ngape na sepende longwa na sepeli na ngai kolongwa na ye ya sala makamu na ye parce que so bien sous Prince d'Angola et tu vois tabi Prince d'Angola yo changa ta moi coup de pouce iye kutu to kochaka kutu ya nyameza fa benga ngate fona ya wana mba mosi na utere pina iti na bwakele mo eloko ba benga ga yo watana be balobaka yo nde maître supérieur kibokonzi ozela gogane watati lelo bazopesa yo te ya ke nayo osaleli bango ya mingi bakomi ko fingo lelo ke nayo inda fort wana kutu iye kutu olobela te c'est un mec qui parle bien moi ba demona watama be mais moi ngana to beba na 30 minutes après to bongisi to beta ta des jours to lobani te mais to beba na trop to bongisa trop to yebana te moi j'aime des gars comme lui c'est un gars décisif to azara te mutu moko ko bomba momate si tu as un problème avec what tu dis et moi ngapi na za bongo je te parle je te dis que moi qui ne va pas si c'est à toi au moins au moins moi je dis pour naza libre. Voilà. So bolongo ape pour nani na ba orchestre parce que faut tianga moko. Olongwe pourquoi non na maison mère Prince d'Angola olongwe pourquoi parce que olongwa ki liboso ozongi olongwe lisusu ezani parce que tant okenda ke simba ki to bona zonga na ngale mso ko simba olongwe lisusu te zana ngote ko longa te simba ki te loko ni simba ki te parce que na za écoute simba ki na tikala na poto na sema kamnanga na sala ki ofalinga na sala et permettant appeler le bana na mikili donc kolongo nga et sala nga bien fort kozonga pe salenga pe ka bien mais si c'est à refaire j'allais dire non longwe lisusu te soki otuninga ndeza kiti so zaki na bandela parce que ndeto yokana ka yango te salami bokana ndengeni bokana ndeni sozongi ba pelo lupangu sozongi parce que na minute oyo lupangu héritier watanabe ba wana ozotsaka ba opele banane mais yo ebi place bana ko beta te nando beta pa we ranson le wala fo yo leader na ko pelo yo lo bi ba ko pele ezala click toto moni we ranson to mona ba simana moni kan ndolo be simba te wana ngana futela te na kina somba palais l'air na longue maison mère na somba palais l'air na longue maison mère tango za na maison mère te mais tango longue tango na tikala na poto musama kam ngana zonga bonde na PA palais donc moi 2 ans où tu lia manga susu yo fele au fallait pas mais ils ont makambo salinga pe ka sou bien salinga pe bien tambala maman mui voilà prince merci aye qui tambala lobe sukuna et ça les pega bien parce que l'artiste c'est quand on parle de toi ndé aux en attend et ateza na ninga mabe o mise za la kate ba komisa mutu so ko fana côté moko muyibi prince muyibi mazotanga kombono donc c'est que à reconnaître que muyibi moko boy comme un prince donc pour nga na mona ngo lo ngwa kuna prince aussi là molobi comme on nga volo ba ko sila donc nga na mona ngo nyonso na ko fingama pourquoi na maison mère na kati mo muke pourquoi na maison mère ezalaka soki musicien longwe faut ba banda ko finga et pourquoi te nga pena na ba finga nga te wana pena na ko sama mtena no mutafinga nga te na loba masolo nga ju mutafinga na oleka na TV na fingi kaka ndenge ya fingela kiponga na loba ngo boy même devant bangole na zaki ju nga na olonga o ko finga nga pona makambo ne o mama kamtseleka na wenge to lobaka muta okipete ngana net ngana lobana muta olongwa bo mo finga nga pena zela nga ba finga nga ba fingi nga pena bona muta maison mère
na mamonga na ofinga na bafinga ngote na kofinga tala nga mulai kandi baloba emo we prince arape moi show prince moi makasi kofinga bata maison mère batu balembango parce que bika o musani ka kofinga parce que biso baona to finga batu te parce que za premier li fingi nanga donc ala zela ba finga nga mais non souhaiter ya te ponga no loba makambo moko donc on souhaitait ya te to zana biso bien de toi boy quoi so balobo reprocher lo na maison mère ole mususu yangiama ayoka kana lito ya sali to loko mona maison mère etambolaka malamu tele mususu pona bande ko pe bazotala biso sur internet okolo bani mabe ya nzambe baloba ngo te bato ba olanda ba mayele ba comprendre mabe ya nzambe baloba ngo te obike Yesu azaki mutu azana mai na makila Yesu azalaka mutu esprit ya nzambe ne bando sala kati ya mutu to benga Yesu mais bakomaka bolamu na yeka na Bible mais nga na yebiki ko vivre Yesu asala mabe mais po ba chrétien ba valoriser Jésus na bango ba mona kiso te komaka mwa be diminuer nde mona maison mère ezo kesonga na uti suna ndo loba kama mwa mabe mbamo na loba mwa mabe te na bisoki okoki ko reprocher que sina loba mabe na bango ti ba bongisa ti ko reprocher ezaka loko oya mabe ba bongisa ti quelque part muto yebi pe mabe azo sala te o Singapour ebisio Yesu alala pena bachela mais la pe parfois banoa mais bakokoma ngote azaki mutu u Yesu wana ngana peso exemple ya vieux Jésus po natanga nango mwe kombo na epolo na oh tu sais pas mais ouais yazane nzambe ngana lazuli sesemo muta mayele a comprendre moni Jésus azaki mutu mais ba chrétien te mondo linga Yesu ba mona ki bato ba sali Bible soto bito koma boye ba buda baza banani baza to diminuer ya biso Yesu parce que Yesu azana mai na mataka ye mo lela basundola na croix do azaki mutu anda onyo kwa mais ba batela ki ya ngonga pe na viensone na linga nga loba mabete pour ta vie na oyo na ndenge pe na stricture so moni biso zo mona ki le prince c'est quoi le prince de Wera tu vois parfois muta osona c'est toi le prince de Wera mutu musu parfois ebi ota douter na Facebook bien pa tuni na feste na Facebook pour au moins atuni donc déjà na linga loba mama be kuna mingi te yango pe na linga te ba finga nga kuna po jum ta finga na yo loba maka moko don bondi mateke mama be onyoso prince ayebi o ya bomba na e ba makampena ba ko kangana batu to ke ba prison to va 20 ans mort c'est que maison mère bomba makambo maison mère te ngande yango sikoyo condamné bato tengana ba par nanga na préfère na loba mabe ya vie wana penzati voilà quoi po évangile te osala les évangiles selo wera to bimena simane to ba Pierre ba Simon kati ya Yesu so lobi mo makamo boye ba mo yo zaki na Yesu ndeni boye donc to osala ka idéologie wana. Merci beaucoup, merci Nabatubozo Talabiso Tika Topesa. Merci à celle qu'on appelle Francine Ngembe, phrase correcte, 100% canon Kakabalobi, Moutounion soit lingi et l'eau qu'on a et les Kawana Congo Dialogue, Abingara ba numéro na Sewana Toro Lekise à la flat. Awande adresse à malamu promotion qui toko talara tozana kati ya Fiesta Club boîte wa munene na mboka na biso Congo Prince d'Angola inspiration ya kitambala mama Mwilu parce que uta bakota ba Congo to sambela na kimbangiste to ondimela ba nzambe ya bayindo. Bon moi je crois na eloko nyoso sala miracle. Moi je crois en ça. Atanganga so sa miracle ondima. Oh bono ndima te nini elaksanga omoni moto ya nzambe. Mais basango to benga bango banani na lingala. Nganga ya nzambe. Bongo sikopo ni otuna ngata nganga sali miracle na ondi mele poza nganga donc ngai o nyonso saka ke moto abimisaka ba sardine ngafona kenda bimisenga pe sardine ndi meli pona moni sardine bimi na la bongo donc moi je crois net na bokoko ngana tangi mingi na ba Kongo pona la muyombe na vanda kuna na bela ba maladi mususu oyo omoni ke peno kodai na mona batu bamela ba matiti ya mboka opération appendicite sili na mona batu oyo ba pakoli yo zona ba maladie belsa batu grave batie makasa moko bwesili na vana ba mboka moko bwe na bakiazi kolo matungule ezaka te bazwa nzete mo batiaka na pondu mais litungule ekosati nzete moko bwe badinisa yango na pondu ti
tina ntaka madeso penoko tiango bakalinya o chao solo matungule tondi na kata Damas dona ndimela nanga bokoko ngai franchement parce que na yebi pe na bokoko o pe sala kati nanga na yebi na chape bokoko na preuve que nazu pe na donc bon nazu na bible na par na meka na bokoko soke simba na meki pe bokoko na likamo simbi dona ndimela bokoko et puis Simon Kimbangu za moni batu wana poto fo bala que ça pe bana moi nini hein magam na biso mboka o to lela ka kitire kende to koma biso to kitsa bambati moi nini mais mona mo banzembo babilo musu yona yembi na nzembo moi ki yombe na diske nanga to koma na to sola eza kingana kenda pe na nkamba na solola na papa kingana na sama kamboe mais nazoluka na ibaka histoire ya papa Kimbangu iye moko papa Simon oazakuna betela ngai banda pa mama Kimpavita ti pigeon pumbwa masolo na obeta jo linga to vana to zo atana obeta lisolo bato ba yebi yango pete ba yeba ngana yoke ngo pana iye moko papa oazasiko abetela nga ngo boende to vandi abetela nga ndenge to vandi bwe prêtre nyama sala pena ba miracle mystique ba doit obel mama bomezo sila devanga mutu na yaki bolumbu bazongise na soir na bilamba azo tubela dona moni biloko wana ngai abetelinga lisolo kuna kati nango eloko ngai e frappanga force ya mama Kimpavita na mama Mwelo baza ba mère moko donc talaka bakanga mbali ne babi batu basambela susuti mais mama Mwelo wana mema bandimi na kati ya zamba ba prière na kati ya zamba po mundele so moni bino bo sambela wana zeka catholique bakangi bino bakangana papa Kimbangu mère wana atikala kendana kitambala pamba na zamba na liputa na e alatelo mususuti et puis kitambala ne wana ndako longola ngote nde papa betenga lisona bi c'est kitambala mama Mwelo za na moto ya mona beta ezoya na moto na jusqu'on a sala inspiration mais zara pena crité ba Christ go linga oya na sima mais Christ go bakata ngai bakata ngambele boka ba biloko mo jour wana ya musique ba téléspectateurs ya Congo dialogue bazotala biso ba yokata mo ba crier ngo ezanga na flèche ingeta et ça la biso plaisir ezanga mais déjà trop tard na beto na ba biloko na ngati ba biloko logo la na bete bonga kitambala mama Mwelo kaka voya kanisa kakeno Noël ngiama kakati Noël ngiama avida poisson d'avril ba oyo babula kabale kinga dangola na mosala poisson d'avril soki ba yebisa ko koleka kanga dangola na nuance poisson d'avril likambo ko kamwe iyo kamwa ale bal perdi yango yezoya mezoya na moto kitambala mama sona yeko yana kati nagende lutendele vraiment na mupoza na place mo papa Kimbangu ni ataka na lutendele soko beta pena histoire na cri wana siko nde katana ni ata place mo na lutendele libangana pie ne desina ona tilele longo ate siko eza mwana mukaki ona chelokolo likolo wana ekokaka mutu nyonso soki odindisi ezwi forma lokolo no so longo lezongi na mona ngo boye yango na beta mwa lisolo wana Simon Kimbangu basudaka na tono babwaki na mai papa Kimbangu basuda na tono babwaka na mai alimwa kitambala na oselaka force po mama mutu andako prier na zamba mais vie kuna bakangiye mère kuna zo invoquer on comprend lisolo nde na betela cri wana siksa ko sakanate tokenda mbanzango na biso bata Kimbangu bakota concert bata mokilité po biso benga biso bata mokili baya concert na bilamba na bango mais esalage na concert wana to beta peta mo lisolo esalage na concert wana ba etufa yo baboyo bwaka cri wana mokota na podium ngana na makasi oyebi penza siko babiloko wana ukomo comprendre tina ni to monto tikila bana pe so ezaka nini parce que bato bayeba yo ka kitambala mama Mwelo mais baza ko étouffer yo obwaka cri yango te na concert bandela cri moko na bandela cri mosusu bato baboya na bango na bandela cri moko plus de 10 fois et aussi le succès te vient na katia banda Augustine bato bazoyemba kaka mulungu di calme bato bazoyemba kaka dona mona ke naza kwa na mona à partir wana pe na mona ke mais eza nini yango alors po Vincent na koti bato bayambaki ngape na buaki bato bayambinga to ande moko te me na sentir que na pe na mona nkoi après voilà quoi
et puis jour wana ezalaka kende mwa koteri so epena batikaka tobeta boye so esalaka nini ke yo oye na bakongo na fief na yo bato baye bayoka kitambala mama mwilu meye kosalaki yo mata na podium bakomi ko étouffer yo bwaka kitambala mama mwilu te parce que bayebaka déjà force eloko yango. Tu vois, moto azana molili amona bato bana lumière nasuki kawana na ngwaza na molili azomona moto na lumière na lobi bato bazana molili bamona bato bana lumière c'est que bato bana yo étouffer yo wana na concert ba na molili bazana molili ba omona de yo lumière degré ya cri wana lobi to bato te na lobi lisisi na ma oyo lobi ke moto azana molili amona moto azana mpoasa mais biso batampoasa to sala bino batamolili nini batikela ngata kwa na yebi ke jour ezali lisolo na ngebeta na Congo o ba beta nango c'est bon mais lisolo ebeta matana disco kana obimisa. Merci beaucoup, merci na batutu ozota la biso tika topé sambote na Sarah Kilam na kati États-Unis la canne de Moïse Sarah Kilam et pourquoi pas na Betty Bwana Océan et pourquoi pas na Guilin Soumaïli kolo idéologie et tika topé sapé mbote na ba téléspectateurs nyonso oyo balingaka émission Dialogue des Stars Prince Dangola tokota sikoyo na masolo ya album enfin Prince Dangola ozo préparer album na yo preuve à l'appui ozo preuve à l'appui oligolo bani preuve à l'appui donc c'est bateau baby français ko les rabiso ba o to tangamo mokie baebi ba eza preuve à l'appui donc pas contre bateau pas contre l'accent moto moko boye contre ngamoko donc na l'accent sko yangai et donc pour nous prouver bateau donc c'est preuve à l'appui donc preuve nga nazo appuyer car preuve o eza katinanga ndena obimsa disque nga preuve à l'appui. Et ça combien de titres? 6 titres avec quelques bonus ba scénario ya ba tournage ba making of na ochapena biloko na tuna CD ndena ndo tourner na bomba ngonyoso mais ça bena na 6 titres de rumba moko na embeli ale mokulu moko na embeli Jenny le aquarium ya mboka. La plus belle femme na Londres on est à la cas Yona Kate il y a Prince Benoît Williams quoi deux à la yo quoi après tout ça moi si David Beckham ça dit yo na kati quoi Jenny le aquarium to embelier na Betty Nzembo moko ya Kiyombe penza do kintweni donc o nazongisi pena donc chabuala ba uzonga pena bien Prince na kati mo mukio oyembi to opesika animation parce que biso to yebi oza animateur oza muta vacuum on déjà featuring moko na mbi na déplique Jenny le mayebi sanga soki obononga na mataka nanga kuna tongo midi pokwa te po testere oyo ba testela ka courant yango balingi ba tester bolingo yangano bakokoka te soki basangisi pondu na madesu babengaka ngo nini chaka madesu mais soki basangisi mosi na mobali babengaka bango banani mbachaka love biloko na kati ba oyo kasha wana sombi peka to kini ala nango to lokota inspiration ça partout dona komi pena ba oyo kanga na pomba to beti na nuance à part pomba na bengaki pe na otanga kombo na ote po sali ki bonga yoyo nani wana lisusu yet na oloba na yo tozo tuna so nani o futinga ba studio o keba eloko ekamusaka nga bana poto ndeko no artiste abengi yo na téléphone ondimi et comme na tango wa studio o tipe mutafuta séance o poni pe jour musique on to sa to makambo elongwa biso ba gente olongwa Ezaka nini yango ezaka mutandimi et puis boko mana studio na petit bafana na biso na ba vie mususu osopa sala bazana makambo bo ezanga tina na biso epola mais bon to sa tuka makambo et si la tena na biso ba jeune si ba viende bilomo ba vie batiki biso bangenza ngana benga ngo siko bato ko longola ngoti mais yango logote ese logote mais bon awa ka nde yo yebi album na yo ezolingo bimakan c'est qui na beti na décalé moko na oto sana Côte d'Ivoire na générique moko ya mupende mukusa wana ezobima na ka samedi na ba oyo ka soso mwana yo na mbulo ya yo
biloko nyonso ya yo na mbula ya yo biloko nyonso ya yo omona tuna bebi olati kola olati cycliste alati soki yapesi mokongo botelelanga mwana oyo chibonge mwa bachibonge zoya bazozwa pe ba enemi nanga silika na yo nakobondela yo te malamunga na bondela bebe nanga oya zana diama malamunga na bondela sheri nanga oya lovakanga na meli na mbongo na yo te bayoti ya mbongo na yo te nalati na mbongo na yo te mukolo mbongo azolia mbongo ne samplenia zuwa yango ya nini oyo bozo yokelanga kutunengo pusani pene nanga nazalaka allergique nakokoma kokwanzaka comprene mon émotion pusana katuka mama mupende mukusa kwanza mupende mukusa wanande baozo na bongo kala obi félicitations d'abord to betela ta prince maboko na bato baza pemeni aba utala tala biso prince obi ke inspiration obi ke cri wane lobby parce que ngana féliciter toujours mambo malamu félicitations d'abord na cri parce que cri lobby na yo ki on bena bien ennemi poussa na veut dire ennemi ya Congo dialogue poussa na botika biso na ba Francine Ngembe to kwandila noka mopende merci beaucoup na ba téléspectateurs bazotala biso à travers cette émission Dialogue des Stars balobi mututu azana hôtel na ye auberge ozana restaurant ozana salon luka biso kintola na boîte moko ça dit fiesta donc so ye a te utakinte do ande on ngokuta ba vrai jo ba tonto wana penza do ba me ba bobi ka ba tonto wana on ngokuta pe ba chéri donc ya uti pena po ngwa et pour lingo melana donc na bandenge mo boye ya awa donc batika kwa mbrie batu ezande a place to kutana na ba prêtre taka ba papa chéri ba laka ba vie quadra ba vinsoda ba vie bena ba lifa do batu ba yaka pena awa donc voilà quoi donc toi awa na festa zuate to yo kwanzela bino mpende merci beaucoup babi migolo zaka ko kwanza mpende prince d'Angola album ezobima olobi osali featuring na bakalato bimisa bo bon kalato tozo biso to bi kalato tozo bimisa album yo lobi kalato tozo bimisa bon ok pas de problème déjà kalate ba mama kalate ba yaya kalate ba sherina lobi nazo bimisa bor c'est vidé ezobi makalate nako bimisa bor oneza ezala logo ezo ya kalate ba mama kiti sa monter ma sherina lobi no kalate nako bimisa bor. Merci beaucoup, merci na Guilain Soumaïli, merci aux autres à la vie et pourquoi pas Nabatu tout oyo. Ngaolexa motan moi bandenge mo botaka na beti si titre deux titres ka keza ba rumba wana musunyo so na keki ntweni décalé nini moko boye ba chibongeza na kati ba bisalela donana ba nazalaka donga ba krina na ngwebele koleka ba versa bible. Prince d'Angola lelo so na lobi otangilanga 5 animateurs. Ozalaka soko yoki bango yoki vacuum obi non moi mbalo wana travailler ya munu isala kwa makoki ngandi isala nganzimula kwa ma yakuna kizaze mwana ya lula epamba kwa mbalu kupole jete moi de kwa ngantsesa memelanga whisky kuna nakene kumela na fiesta atake aba mama kimbende nguyu mame tobina ki boyebi déjà na ozo susu ntsafosi biola pe bosser kutila betum na linga criofort salam aleko kindi wandakala zambi wa bantwe sambila kuna wera mawenda iolela ale mama yantiki don wa Davide yantiki wadava na ozo susu mwana soki olingi kozwa kitiki palambata double pas tete per double comme on a na wenge 3 j'entends pas bossa fort vena biso kaluji de tiki na tiki biso ya comme no beta musique na linga pe CNL na océan na linga bon pe na ba travailler fort na tanta donc ngamoso na vandi number 1 wetu wabalekela wasibidi binza bidi mutuma be number 1 wetu wabalekela wasibidi binza bidi mutuma be number 1 hey uwo yankadile difuluka di moyo wami wetu wanyema butu kwa sabanti sabemba nime ale obi ke so longola ngo pena nyonso longoli yango baba beki sabana na yo pe
pekisa ya yobana na pekisi bango bayoka te affaire ni ya seba kosa rando sarbape omoni kana kenda banzela nyonso parce que lelo so tobi totala na ba album nyonso ebimi mikolo tozi ba flashingeta tozi ba anapipo tozi ba libre parcours tango yoki bandeko wana nyonso ba bwaki oko féliciter nani meilleur soin ya Mado point barre voilà c'est tout pas oni meilleur soin ya Mado tous les artistes voilà. Merci beaucoup, merci na batute bozota la biso to remercier d'abord moi na mobalo azasima ya caméra veut swag quoi Darby Matuka mais kalateba mama kalateba chérie kalateba tonton d'Angola azobimisa bord Angola bo so esimi na ngote oke simba tendeni bo simba tendeni ngana abimisa bord c'est on abimisa d'abord c'est que d'abord évident bord des aéros tellement donc les autres dans ngwasuma bord tellement boka générique tellement mon pende mukusaya ko tellement makasi ça combien de minutes parce que li solo a minutage 5 minutes décalé dans 3 minutes on a beti naza mwana Congo na botama na Congo na melaka Congo bololonga yango na yana ndombolo boyiba ndombolo bokomisa décalé bokoma ko betela ntolo dona boyoka bena charabia ya bien. Donc voilà quoi. Merci beaucoup, merci Tokomi na Soukaya émission na biso Congo Dialogue na ebité passage na yo na émission au Congo Dialogue na ebike ba tout bazota la biso tika topesa. Merci na Clet Kabeya Corino plus important que les coltans oyo azota la biso et pourquoi pas na avocat David Kombe oyo pe azota la biso na kati ya Paris tika topesa merci na batu nyonso oyo balingaka Congo Dialogue veut dire Zini Kumbia osalara musala et pourquoi pas na Francine Ngeme topesa merci Prince d'Angola lelo tout mona ki combattant na biso moko ya Paris ayaki gawa na kin pour na postuler auto na combo ya Res Kazadi na ebité okoloba nini bah il est chez lui apparemment mais na moni ba émission ba vie ba osala na ba mère ba maman ou ba mikolo ya musique donc je sais pas biso bon tolo ba en tant que artiste mais je crois vraiment pas qu'on est mieux placé pour toro ça peine ba boule mais on fait pas le poids par rapport à Makambango biso bena toro za na mouvement à dire mais pour moi na oreille ngana ebi ka congolais ndenga na ebi mais surtout qu'on a TV Gaza français. Je sais pas, mais bon, elle y a qui a cette émission en tant que Congolais, on a bien supporté, on a l'équipe, donc on a le voter pour les combattants, mboka bongate, ceux qui vont comme ya, ceux qui vont bongisa, on a bien les Canatala. C'est que pour nous pour Kazadi. Voilà, mais ce qu'on a au Landa, ah bah monsieur Belé va faire quoi, va faire sonne, va faire Belé va sali, apparemment. Na vérifié pété mende na autant na TV na mona ba interview ba osaka à français je sais pas soki na Congo montakoza en double nationalité postuler ça vraiment je sais pas même pour nga a postuler na eti batama ele to luka bazonga mboko oleke na place obetanga kuna poto pombo kezo bongati so écoute bobi sauté ntolo ba musicien mais netinga ba betanga te pona kenda Château Rouge makolo na liera pas mal lolo na fina kwanga na kenda quick na kenda port de Namir na kenda rasona na Londres na kenda Tottenham don na kenda bisika nyoso bato ba kendaka pour c'est pas nous les cibles comme bana ba cible na bango voilà mais en tant qu'artiste nga so bato ba yinanga mais pour moi si quelqu'un a eu postuler a olega beta rabino na poto soit ya bongisa au moins bien que tu vas tout bailler pour kende tout facile si yango Congo Dialogue pour photo dialoguer parce que Congo Dialogue yango ndeye to dialoguer ba combattant ba ya tout ça la Fox ya Congo Dialogue nde yango yo Congo Dialogue yango mutapesa bula Congo Dialogue félicitations na yo Prince na ebito ngo baksa mo parce que to na suka disque vidé bon venez vidé bimakalate je reste Kandolo Junior Kosa et qui beaucoup sont à redistribuer disque donc beaucoup jouent kalatinga de na vidé donc misala to si les tikalika mabanga na générique oya chibonge pour mpende mukusa bazozwa na bangango donc na pesi ba tutu ba soutenir nga ba mbote Yannick Makangila Eric Mvoama donc merci à l'artiste Pomba Depli qui est né na ten comme ne pas yebani na self featuring na ba te belé
ebele penza mais ye de atozani na wenge donc ba sœur nanga to bazo sunga petite sœur propre Julie Kintima Gaita Makolo na Las Vegas na bosani hotel Lola bino nyoso Abraham Mbayo hein donc merci vraiment na linkana sabana Lubumbashi ke les 12 na ozalawana pour Robert Kidiaba l'international a postulé donc vraiment ngai prince d'Angola na kendo betaka na ba campagne junior kosa donc apena munazo bando ke beta na ba nini ya ono tolongole les chapeaux ça comme quand même mukonzi honorable Robert Kidiaba si on a raisonné ka RT oleka ce qu'on était bando bina danse na biso wana donc merci et je salue mes gosses Nike Précha papa vous aime bisous. Allez, à plus quoi. Donc, mes disques sont bimats. Kalate pena donc ba na posa ba benga mais mpende mkoso bozwango bon na opesa yo élément no tela ba. Yo kulukuta papa la to ila pa Eric Wasu. Tu me brasa mo fenda te beti na wallo ta bakota mabeni. Oya ginaye, mo bela ginaye, mo la ginaye. De lo mo boni ko luka wani kwete da bola. Tina je na tina. Afende ga. Ibata wasa do. Pasa kana kinani masole do ko. Ise mo sa kiro ya Afrika. Beki sa ba mama kita. Mama kita na fils Dunga. Mama da bola. Je suis le maréchal. MC Riga. Général Misitango, colonel Titi, Mimi, Kaena, Goldi, Jamila, Joël Pembe, Ayaya Nabashiri, Bamotu Balobina Yebisayo, Jules Wamiko. Voilà quoi, de Bambote na Batutu Paris tout. Big Flo, Héritier Fernando, Massananga Bruno Makobongo, Kikas Jomo Dango, Boligara Mingi, Moutou Emoure et Sala, moi système, de Bambota tout. Et André Eliseo Chichi. Massananga Chico, Toutino Portugal, moi une semaine, merci. André Eliseo Chichi, merci Nabika, moi je continue au Sala, comme une semaine à Portugal, na zongue, ça vraiment moi bien quoi. Donc, mais les 12 nazan Lubumbashi après, on a un matananga loa. Numéro contact. Bon, il y a bureau, il bureau 089 85 66 015. Mais au numéro est 001243 89 85 76 015. Et c'est mon numéro propre. Ya, t'as bon, Valéo. Merci beaucoup. N'a pas tout au Bolandi Bisso. Merci, na senti portugais. Et nous t'en sommes là, nous t'en bien. Ya. Le bar t'as bon. T'as bon, discours papa. Merci beaucoup, merci Nadarbi Matuka Wazaki derrière la caméra. N'a habité sur côté mais son prince d'Angola. Merci Nabatuto Bolandi Bisso à travers cette émission Balobi to Sara Moussalande Bino Botinda to Sala. Topé sa merci na Francine Ngembe, la femme à haute qualité, Patricia Mbokanga na Katia Australie. Et pourquoi pas na Betty Bouana et puis topé Simbote na Jacques Kassongo Bilele et puis topé Simbote na Chico de Wolo et pourquoi pas na pasteur na biso pasteur wa tchara biso lo boko quoi to tanga comme on a été mais yemo place azala yebi et pourquoi pas na batu tout au balingara Congo dialogue prince atamo kitambala mama mwilo to chité na yo kitambala de bazu yango fa una lesa bango net na ba na lesa bango net ba bana yo ya libala papa sanite nzungu telu tute mbanda yoko libala natika sanite nzungu telu tute kaka malesa madangola tika yango zo betela tolo mesoki moninga na nzela boni osoni sakanga ye soki kutinga na nzela boni ofinga kanga bisalela mwana tikango omoni sopi